nanga mpaka mpezo mpaka veut dire tembe na biso ba Congo papi Mantezolo yepe na longolo ki honorable wa bino penza boza jara bato waze kwa loba bafutelanga Minerval me balinga yite na zwa ezaka bino province na yo ozobundisa yango province na yo moko ozolingo nyokola ngo be finalement bolukaka nini omoni ki gouverneur ezalaka nzambe mutala ponela ngo ba soki tanga maki na vino un jour ozala gouverneur c'est la tourna mais je sais que na comportement oyo na façon oyo na ndimito ko tiko zala gouverneur na kati ya Congo Central et en plus retenez une chose pona yo députation mandat ya suka yango oyo okotiko leka sous député te pona yo to lakeli yo président un parti politique oui mais comportement soki eza bien te ki président parti politique ya batu na ko senga na bandeko oyo ya yepo na za au courant que ba sala droit de réponse basa la droit de réponse mais ba argument aussi longtemps d'abord leader na bango azana ba vraie information de bango nini ba kolo Francis Kalombo au moins que tu na respecter ça tena chata honorable rien na longolia o alikanaki ba propos na ye bien que sali ba démenti mais tout ça satisfait na ba démenti na yo aza obligé ya kokita ti na mausolée ya Pepe Kasavubu akende ko présenter ba excuse direct pour expliquer yo kaka wana nde to koyeba nini to ko sala et toke plus loin na mouvement politique na bango ensemble na Congo Central ba ki bazana droit de cité te dans zongeli maloba na lobaki ndoki ba futela ki ye Minerval me balingi te azwa vous comprendre mais comportement n'est comportement ya papi Mantezolo ça comportement ya bien na province ya kimia province ya ba Congo baza bato ndembama bato ko quitter esprit tant vous opé sa population information lokuta bolingi ni pour la population et continue konyo comment population ba nyoko mingi baza suna droit konyoko mate tango ekoki province o etelema o eza province ya Simo Kimbangu ba Congo soki balobi ke atuma tubona zo sala loko te ngai na kosana ko ndima ngote parce que naza averti na landelaka en tant que na rana nga en tant que leader nazo mona déjà évolution exokende bien parce que bango souci na bango des ordres zala au province esal eloko mo esal maté bango bazwa discours ya ko pesa na 2023 donc souci na bango gouverneur atuma tubona azanga bilan à travers ba distraction na bango me ba kolonga mbote na bana Kinshasa Congo Central mokili mobimba bipai nyonso bozwami boza kolanda le serviteur na bino Peggy Tsasa le terminateur de la presse congolaise moderne na la chaîne partenaire au Boulana Rabiso et c'est surtout sur Congo exclusivité ou chaîne ou to selabino pe émission en exclusivité ou to selabino pour na koluzwa ba information en exclusivité pe kolobisa ba imboka tango actualité ezali to soki moto za likambo ya koloba kasi en respectant toujours ligne éditoriale na biso kofinga motute kasi koloba oyo yo olingi koloba tout en respectant aussi notre cahier de charges. Nazana Esengo Yaroyambela Bino pe en Congo Central grand homme, il s'agit de Falfal Azali, plein de collaborateurs, il y a gouverneur Atuma Tubwana, Oyope Abundelara province, il y a Congo Central putain actualité ezali. Mwana mboka Falfal actualité ezakolo na biso to lukayo to solana nayo. Mwana mboka Falfal obengaki biso pour le ozali kamaroloba ou réagir par rapport ya makambo oyo ezana kati mutema nayo na yote makambo za nini to lobela nini lelo ne na koboya te micro eza micro mo provincial et qui n'a partout na pesio maloba il s'agit de quoi pour te beta sur son teke pour être baimboka surtout bande ko na so bande Congo va comprendre. Merci mingi ndeko Peggy Tsasa et nazo souhaiter une équipe na bon séjour na kati ya Mbanza na kati ya ville Matadi oza capitale ya province na biso ya Congo Central. Oui exactement vous en avez raison parce que en tant que leader d'opinion na kozanga mamba kolobate par rapport à l'actualité de l'ère na kati ya province et pourquoi pas na république. D'abord eza ko informer te menazo rappeler ba ne Congo ba yeba ke ya biso autorité ya province aza accompagné na ba député provinciaux na biso na ministre moko aza na équipe ya cabinet na ye en tant que gouverneur baza en déplacement aux États-Unis pour na kolukaka bolamu ya Congo Central pour na koluka développement ya Congo Central pour na koluka isengo ya bane Congo. Donc voilà raison valable ya déplacement ya autorité provinciale
Donc place bazali nazo souhaiter bango bon séjour kuna nzamba azala na bango. Nzamba sala kaka ndenge toyokana ki na ye pour na Congo central. Donc voilà pourquoi. Et nakobaki saboye province oyo eza province chère ya père de l'indépendance Joseph Kasavubu. Biso nyonso République démocratique du Congo nyonso toyebi ke Kasavubu nde akamba Congo démocratique muto ayambo après l'indépendance. Dans sens wana que province oyo mérité respect, province oyo mérité considération, province oyo mérité nyonso oyo eza pona bien-être ya peuple. Pourquoi nako lobela likambo ya premier président na biso par rapport au comportement ya Francis Kalombo? Pour moi que tu na respecter ça tena chata honorable rien na longoli yango. Pour alikanaki. Ba propos na ye bien ka sali ba démenti mais to ça satisfait na ba démenti na ye wana. Aza obligé ya kokita ti na mausolée ya Pepe Kasavubu akende ko présenter ba excuse direct pour esprit pe yo kaka. Et wana nde to koyeba nini to kosala. Et to ke plus loin na mouvement politique na bango ensemble na Congo central ba bazana droit de cité. Donc awa penza rien. Donc ba miyebela 2023 pona bango awa ba meka kutu te poto sto déjà barrage nde ba ntandu ba yemba nzila ya Congo central to kengi barrage. Donc ba meka koyate par rapport à comportement na bango. Wana izalaki par rapport ya comportement Francis Kalombo asimbisi ensemble pour la nation touche pona biloba loba na sans pourtant yeba nini ya koloba azo ba te na moment nini ya koloba makambo. Mais en tant que Congolais loin ya biso ba ne Congo esprit ya division. Mais comportement na ye Francis Kalombo et sopi à travers ye mouvement politique na bango. Point wana na linga na lobela ngopo déjà ba Congo tout bazana ngandi. Bazaya ko fâché na ndenga mukete na comportement na ya lekani ya mankaki Pepe Kasavubu. Nako baki saboye. Nako senga na oya biso ba honorable. Quelque soit baza ibele na ba niveau national ou provincial. Na ba leader d'opinion. Na ba tu ya ndenge na ndenge ba o bazaka na vie publique. Tangu oza na likambu oyo oza na ba données réelles te. Oza na ba tenants et les aboutissants te inutile ya koleka kaka na télévision lo ba likambu oyo pona ko déranger morale ya population avant na ekimia population oyo ya Congo central eza na posa ya développement population ya Congo central oyo eza na posa ya évolution na koya ko pesaka bango ba message oyo eza ya lukuta. Wana ni mutali muzala clair pour oyo banga na hote. Ozobanga ko pona tanga komba ya mutu. Kombo na mpaka mpezo, mpaka veut dire tembe na biso ba Congo. Mutu wana c'est Papi Mantezolo. Yepe na longolo ki honorable wana. To sala positif. Na longolo yango. Ça non asa député élu quand même. Député élu oui mais le rôle c'est méconduire devant population pour na koluka ko bundisa province oyaye to respecter sundengeni. Mabeli na sali. Mais comment ko bando leka na télévision pour oloba na rana ye? Est-ce que ko leka pesa ba mensonge? Pour déranger moral la population et vendre Congo central présentement ils en a kimia ya grave. Parce que souci na ka opelisa moto na ko pesa ba information lukuta o présenter ba document oyo eza monter na laboratoire na yo ba information lukuta honorable bien que na longolaki ba information oyo pesa ki pour la province par rapport ya ba misala izo salema na province surtout na dossier ya stade ya Fuki na Kisantu makamino solo bagona lukuta ozana vraie information te soko ozana posa ya information kendaka na source kende na place ba ko pesa oza député ba ko pimelo information te tango ozana posa ozana na vraie information pour relayer na population kende ko luka information na source yo ko pesa information o eza ya solo te ndeko na ngai leader d'opinion ya munene ya biso na Congo central Papi Levi alobaki boye pona makambo etali stade ya Fuki. Et ça vraiment makambo alobaki do ye Papi Levi apesi yo kutu matière yo en tant que na rana yo ozana matière te ayibisa kyo nini $250,000 le mois pona ba misala wana ezosalema kuna ti ba ko atteindre objectif o ba yokanaki po misala wana ekosalema do bino penza boza jara bato waze ko aloba ba futelanga minerval me balinga yite na zwa ezaka bino
province na yo ozobundisa yango province na yo moko ozolinga onyokola yango be finalement bolukaka nini omoni ki gouverneur ezalaka nzambe mutala ponela yango bato soki etangamaki na vino un jour ozala gouverneur zela tour na yo mais je sais que na comportement oyo na façon oyo na ndimi to kotika ozala gouverneur na kati ya Congo Central et en plus retenez une chose pona yo députation mandat ya suka yango oyo okotika oleka sous député te pona yo tolakeli yo mabe yo nani pena vraiment olakela moto mabe naza leader naza leader ndenge na lobi boy mais comment se fait-il yé na niveau na yé apesaka bato information lokuta obite epesaka colère na tango bato bazolinga basangana babongisa province po province ekende liboso yo ozoya kaka na esprit ya koluka makelele esprit ya division or bajara ba esprit na Congo Central esi elalaki ye na boule ya kolamusa susu ba esprit ya baguerre ya batembe banini na Congo Central makambo esili awa adage lobaka moko lekila vaki mosi lamguna vaki mosi c'est-à-dire mikamya mambwa ye aye d'abord ba récupération politique on appelle moko esaka bien te ba sortie médiatique na ye ils ont raté pour azo pesa ba information ya lukuta leader à parti politique ba tourner pe bazo le cas déjà bazo le cas na télévision pour na senga droit de réponse ya maloba ya de Papi Levi nenga tumbaki ye maloba na yo ne bozo attaquer président à parti politique président parti politique oui mais comportement soki eza bien te qui président parti politique ya bato na kosenga na bandeko oyo ya yepo naza au courant que ba sala droit de réponse ba sala droit de réponse mais ba ya argument aussi longtemps d'abord leader na bango azana ba vraie information de bango nini ba koloba bango pe bakoya ko tâtonner kapo bazana vraie information de vraie information bo kende na source boyeba par rapport à makambo to lobby est-ce que ça e balani to e balani te tango bozo pesa population information lokuta bo lingi nini pour la population et continue ko nyokoma population ba nyoko mingi baza suna droit ko nyoko mate tango ekoki province o etelema o eza province ya Simon Kimbangu grand leader balobi atumatu bona ne pas aimer na province ba balingi été balingi été razo sala loko moko te tout consort mais bino quelques leaders d'opinion bozo atumatu bona poids parce que boza kolia mbongo na ye boza staff na ye mais la province ne marche pas. Donc à tout moment ne travaille pas. Yo ko réagir nini parce que diabo zo kotande wana. Yo ko réagir nini à tout moment azo sala nini et puis ça déjà nini depuis ça gouverner. Balobi azo sala loko moroté province ezo avancer té province ezo évoluer té il y a un moment ba mantezo lopé baza continuer ko combattre pour mais gestion za na province wana maloba ya batu mususu oyo nazi ba information nini yo ko réagir par rapport à wana. Omoni par rapport à la réaction na yo oyo kasi ozomona te banduki yango bangwana ndazongeli maloba na lobaki ndoki ba futela ki ye Minerval me balingi te azwa ozo comprendre nani mais comportement neti comportement ya Papi Mantezo les comportement ya bien na province oyo ya kimia province oyo ya ba Congo baza bato ndembama bato ko kitse esprit ba Congo soki balobi ke atuma tubona zo sala loko te ngai na kondima ngote parce que naza averti na landelaka en tant que na rana nga en tant que leader nazomona déjà évolution exokende bien parce que bango souci na bango des ordres zala au province esal eloko mo esale mate bango bazwa discours ya ko pesa na 2023 donc souci na bango gouverneur atuma tubona azanga bilan à travers ba distraction na bango me bakolonga te misala ese bandi na province. Toza au courant que gouverneur atuma tubwana d'abord na ville Matadi awa a salé libiso tronçon 2415 Pont Kiamvu axe Miller Lutelo hôtel Métropole maintenant là lancer ba grand travaux pour na réhabiliter pont ya Citra na Libongo tala état ya pont wana depuis salima na ba ne wana to yebi ya ba indépendance bazo réhabiliter pont wana eza bénéfice à population. Toke totali axe ya Nzanza banda place triangle oya Nzanza wana pour foncer au kende vers rond-point Nzanza et puis ko mataka banana eza na projet ya gouverneur ya ko bongisa yango to yena axe Bouima entre rond-point Coca-Cola au mata rond-point Bouima misali zo salima ba projet ya ko bongisa banza la maire de la ville mutato sala maire de la ville Papi Nzisi mutato sala monsieur le maire musala zo sala c'est sous financement ya gouverneur de province parce que
source na ya financement eza taxe oyo province epesa ye ezo permettre ya zo ba moyen abongisa ville parce que to sito comment une étape ya décentralisation na République démocratique du Congo gouverneur a décentralisé yo na parcelle na responsabilité ba moyen yango wana sala musala no soko sali bien te population eko juger. Merci beaucoup. Comme on souka to souka sabo ete mo indu sa quand na langila pour mo te kara makala na kasu mo te kara bitabe na mvoadu ayoka quand même il s'agissait de quoi nandenga indusa nandenga mpangi pesi mpangi ndikaninga idéologie résumé le beto mambo nyonso beto solo nange samba mama ba papa ba voanda quand même na moi idée ya mambo beto solo nange. Voilà. Na bukufi mkotu ba play. Province ya beto ya Congo Central yake province ya Ndembama. Province ya ike na ba valeur parce que betena batu ya valeur na kati ya province ya ke ba bana ya province ya beto en l'occurrence papa fait président Kasavubu père de l'indépendance ya République démocratique du Congo. Munu tout d'ailleurs mbobo kilaka ni PP veut dire kaka. Bino bakusa. Souci vondaka par rapport betonio sobetke averti beto landaka na ba réseaux sociaux na ba télévision façon un certain Francis Galombo manque que respect na endroit ya beto kaka beto ba Congo betke na nganzi anike obligé ya présenter ba esquisse et en plus parti politique ya Yandi parce que à travers Yandi parti politique me baka mal chance beto met éliminer na parti politique ya bao na Congo Central kubanda kasangulu tina mwanda na miniti ya beto noso ba Congo beto metuba non ya zole mekwenda kutubila honorable Mantezolo bika kukotsa désordre na province bika kukotsa mvoala ngani na province parce que mvoala ngani kaimani sanga mvoala ngani ko ngeke mukongo ngemeza ba nini ya zola monisa bika kutuba mambo ya luvunu na ba télévision na ba réseaux sociaux par rapport ya bisalu tata gouverneur kena kusala na province ngeke na ba donner réel v ngeke na ba donner ina v kena pes permettre nge sala ba déclaration nge sala ba sortie médiatique parce que ngena kutuma mambo ya luvunu ba document ngeke na ya ya luvunu ko na sosa ba document ya bien na place ngemeza bangele na bakila sam nge vona na vraie information ko pesa population na voter kenge et en plus mko kwenda plus loin na mambo metala stade ya Kisantu ina tata gouverneur na exécutif professionnel nyonso kena kubongisa samu na population ya beto ya Madimba mambo ngi montange ngi tangaka ina yake ya ove parce que ba corriger ngi déjà na pangi papi levi tuba ke le montant réel mensuel que les $250,000 mais ngi tuba ka $20,000 ngena muna veki ngi na ran ngi lutaka ngena ko pesa population message ya luvunu samu na kushite mkolomba na beto ba Congo en tout cas nzola parce que kana nzola kele muntu ngeke na capacité kutambula babuala nyonso ya monde à travers nzola kaka mbongo TTV nzola otangu nzola kele bitike na tangu nyonso capacité ya kubongisa ya beto province ke Congo Central parce que province ya Congo Central yelo kola mama ya beto yana ngelo kola mama beto kana ngezola nge mwana nge kwela mama zaba gedikanda nyonso ke telimina nge ça mon mission de service gouverneur ni kwenda kana aux États-Unis. Mais il y a que ça na bénéfice à population nyonso ya province tout baké ba retomber tout baké amekwenda kusuma ba immeuble nandi mosi ale kangina kuvuna beto yao na ba faible d'esprit que na raisonner plein ba ina ke na kumona tama ve ça na province yai parce que ngemeza beto ba gouverneur mingi na province yai mais gouverneur na style de travail nani nkulu ki style nandi awina bavana so saka makelele voanda sans province ya Kisalomo si salama ve mais nzambi me confondre ndemba mamekota mambulere imebanda donc ndimi na mu moi c'est mambo IGF IGF bakena droit province ya yake na kata République démocratique du Congo IGF yake service ya l'état ya république bakena droit ya kusala ta 10,000 tours ya kwenda kuiza na Congo Central yake droit ya baba kuiza basala kisalo bao Luki na problème vénageur. Mais est-ce que ben ba rapport que o ba mitu bano que gouverneur ya province qui na problème par rapport à gestion play ben même quoi déjà rapport IGF metu ba plin ba kuiza ba ta 10,000 tours yake droit ya bao yake service à l'état ba kuza ba sala kisala ba d'ailleurs kutunanga souhaiter bao ngizulu ya mbote na kati ya province
ya tata gouverneur Atuma Tubwana Nkuluki. Merci beaucoup. Ya vona campagne na betu falfal ina mebombula na Kikongo, ça mon résumé. Kinshasa, Brazzaville, mokili mobimba ezala ki abino pegin ça le terminateur de la presse congolaise moderne en direct. Il y a Congo central nayaki pour nous musala la série continue olingi olobela province nayo olingi o lobela likamunao ONG fondation structure parti politique contacter Pegin ça le terminateur de la presse congolaise na ba numéro wana na Congo central kalamite na zona Kinshasa pour continuer toujours mission nzambe apesaki biso bona kosala musala ya kopanza sango ya malalamu kasi tozana bolingo Congo central totikala branché na Congo exclusivité. C'est parti. S'il vous plaît, abonnez-vous.